Samedi, j'ai une intervention. En fait, passe dimanche alors. Le samedi, j'ai une intervention. Ça peut me prendre toute la journée parce que je dois opérer, après je dois observer le patient. Tu passes le dimanche? D'accord. Ah non, mais pas dans la matinée. Peut-être que... Parce que je pense que je veux passer une nuit à la clinique. Je peux rentrer à la maison vers 14h. Mais bon, de toute façon, je te dirai quoi. Tu peux venir vers 18h, c'est bon? Même pour ce programme, s'il te plaît, tu recommences, sérieusement. Non, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Mais pourquoi tu recommences sur ça? On a déjà pris la conclusion. Mais on a pris dimanche, pas la journée. Parce qu'il n'a pas opéré tout samedi, il faut que tu dimanche. Arrête ça, s'il te plaît. Mais Vini, c'est quoi le problème au juste? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme si on il y a simple, essaye de comprendre. Toi, tu ne peux pas dire à l'hôpital que le dimanche, je serai en famille. Tu ne peux pas leur dire ça? On a dit la patience. Non, tu es la seule médecin ou bien infirmière dans le hôpital, dans l'hôpital, tu es accroché, vous savez ça les matins. Dis-moi. C'est quoi cette histoire? Sincèrement, ou soit tu sors avec, ou soit tu sors avec ma médecin à Bilokula. Il y a un classé, garde na boutou, parce que nous sommes encore à Bilokula. Tu n'as plus besoin de moi. Tout le bongo. Est-ce que yo péton va bien d'accord OK qui t'a sur terrain non inspecteur on a la base kuna chérie tu sais très bien tala naza esprit ambila na ocha moté parce que tu es une femme et puis je t'aime beaucoup mais ce qu'on ngombe manga na terrain on est bien te makasi terrain na expliquer yo na lobby dimanche on y a 14h comme ça 14h après je suis dans la salle d'op moyen ma téléphone les a nous sommes là tika ka bongo so kufia la responsabilité dans des responsabilité hôpital. Et ça, j'ai besoin de toi. Je suis ton homme. J'ai des sentiments. Oh. Et voilà la famille. Bonjour. Shalom. Balobi shalom la famille bota mobimba vraiment shalom bisika pibozwa mi shalom pardon na balandinyo so ya chaîne na biso ya famille bota news TV yebi ke boki goût j'espère que boki vraiment goût elongo na ngai na émission autopé vidéo na chili bino mo extrait o bande ko nga ba ko ka goût yebi ke famille bota mobimba boki goût penza nga pe noyoka goesanga ba chair de poule balobi somo balobi suka na film film oyo eza matata bandeko na nga eza matata vraiment la famille yo oyo okoti pour la première fois na kata chaîne ya famille Bota News TV en tout cas kobosana te s'abonner ou cliquer na cloche de notification pour que o raté et le côté balobi bilengela ya na kata chaîne na biso balobi na kata famille Bota bilengela na kata famille Bota yo o zapaka yo o bujaka metali penza famille Bota e vanda balobi wane bilengi wane filme babi filme to beta lisolo ya film na biso eleki na kata Bellevue TV babi film epesa makambo dessert rival film oyo eza matata bandeko nanga yaya bomoni parti o en tout cas nayebi te soki bino parti oyo intéressé bino te nga parti intéressé nga ka yango premier épisode parti intéressé nga yango bandeko na ngai yo ozwi occasion te kotala la première partie oyo en tout cas ko total oyoka bilengi oyoka goût oyo lo bana toto talinga la poko oyoka goût makasi na kata film na biso wow babi Linda coach azwi coaching ya mama Bellevue Kandi la patrona Linda dana talent na ye siko et accompagné na coaching ya Bellevue yaya aina ndi somo et à somo na biso qu'avec simplicité on sentit que non Linda pena niveau ezo mata sakana na kuta na la patrona la patrona somo la patrona somo ayebi ko orienter mutu ayebi ko pesa lisusu makambu ayebi ko baxela mutu talent ozaki na wa bakisi yo niveau bon niveau ya Linda ko jouer voilà coaching ya Bellevue Kandi la patrona siko la famille botu na ngai oni sikisi ngai eloko sikisi nga tableau oyo je vous dis
et si qui a la défaut tableau on a bandé là on attaque comme ceux qui comptent les fois et puis ce bilo botel on kambala moi quoi na bandeli après film aussi là na bandeli tableau na seki je me suis dit waouh et un délicatement Vini à somme non Vini à somme en tout cas merci beaucoup Nama Belfikans pour les que coaching na yonde et ça la makamba et puis Vini et le mot qu'elle c'est Linda Lily notre bébé Lily attention avec Vini attention avec Vini parce que Vini a consommé kabatou ce que vous avez tembe tout na kaloza ko yebisa yo ndenge Vini a consommé Vini kolo ko consommer tikati alors consommer ci dans hôpital yele olali pena garde ko Vini elio kuna ko consommer yo ya ça la attention lo kana yaki pena ko loba la vidéo oyo na eka ko loba la Linda Lily notre Lily fait attention avec tonton Vini parce que tonton Vini a consommer massivement on dit mato zapi na idée te yo moko ki ba consommer yo pour ya zala bon c'est le moment ya okina da ko luka kalozo ko tuna ndenge nini ba consommer ki esala ki ndenge nini le ka ki ndenge nini na ebisio donc c'est le moment au salon film on pas le film za makambu na ebisio première partie à pas ma premier épisode à pas ma yoka attention kaka la premier épisode bandeko nango baba attention ça va tension au degré moko na ibité makambiza na film au bandeko la famille a vu ils ont pesi mbombo ça ni aboyi na film oya matata je vous dis Linda azangisi Vini maloba Vini alors à comme monter mes souki oh non vous êtes des professionnalistes donc vous êtes pas professionnels je vous dis bon jouer penza comme si ma camisa sur de réalité quoi réalité penza non vous pesinga vous c'est qui singa vous bemi singa ma miso donc vous pesinga mes émotions nyonso na kati ya tableau oyo Vini na Linda jouer tellement kitoko jouer tellement bien et tindi nga penana ya kosela ngo vidéo na bi non nga fona ya ko chama lo bananga faut maloba nanga kota penza na kati ay kosala bien yesu ezali kambi je vous dis likambo la consommation nga na obanga ka consommation na obanga nanga elo musuti na obanga ka consommation pour niveau ba ko consommer yo Linda film niveau to kendele est-ce que tu as la consommation Vini ya Linda et ils ont qui bombardé ndé na sentir Linda ce que consommation et vous avez qui bombardé parce que tonton Vini là il est à bilo kwa nzoto makile ça bilo quand tu veux ça Linda keba en tout cas merci beaucoup on to seki après avoir que c'est quoi tu dois ka ba leçon en kati ya film na ta belle TV il y a des leçons ou déjà bazola c'est la première partie tout le monde la leçon moko ezana Vini da bande koloba c'est pas que so koza mwasi libala osala katango oponi kosala yebango oponi kosala yebango pe kosala ba engagement na ya ndako c'est pas dit que so oponi kosala ba engagement ndako tiki non yo moko mto oponi osala loko oponi osala yebaka ngo ko kombina ngo na musala na ndako ça devoir nous comme il faut parce qu'ils a ba mami ba comment ko sala ka comment tiki ya mbala comment osala nyonso pour mbala osala te ou bien mbala pas osala mais ya sala rami ko le ka mbala ils a ba leçon une femme faut ko yeba moment ko travailler faut ba limite pezalaka faut ba limite ezalaka neti makamba ba hôpital boto boy toza médecin oza ni mais quand même il faut ba remplacer no bazala faut ba to bazala pour la remplacer yo
yo poza oza peta ko sala baba bani yo poza en famille na yo oza boy négligence nyonso wana pe isala pe ke mobali akoma so ndeni tozo pona vini ndenga zo la linda et après avec beaucoup d'absence et tinda pe mutu akende libanda mais to foko bana film en tout cas film oyo to consommer famille bota to za vraiment to consommer film la film mo ki to ko bande konanga bo senti saveur bo senti que film o matata ezali a na sepele na pesa papa gère pas pesa ki ba ni conseil mutu eza sukuna o to ko ki kolanda ko suivre matanga lelo matanga ekoma maizaka lisusu te na bamatanga tozomona bamatanga bato bazoke matanga lokola feti ye matanga ekoma lokola feti bato bazalaka su na mawa te na mitema na bango mawa ezalaka su te pa bato omona mawa be rien bato mawa esila na mitema na bango bato baoke matanga balati bien moto alati vraiment kitoko osenti koleleza te ndenge ezalaka na kala alors place ana mpe papa gère vraiment abale kopesa leçon osenti ke aloba na bana mezaki leçon abale kopesa en tout cas toconsommer film bandeko na nga toconsommer vraiment film pouti ntango atiaka ntango akomaka toyebi résultat nango ezala toujours malamu donc toza vraiment ntango koconsommer film na so ndenge ezokokende tegra mpe kuna alobi azobala bandeko mais oh pardon mais oh pardon bandeko na nga te galobi ye mpe azobala sikoyo tozoyeba te tokende yango ndenge nini yaya en tout cas tozala biso toconsommer deuxième partie tolobi opération 100K famille libota s'il vous plaît opération 100K tout partager partout tout tient na bastati tout partager vraiment vidéo na biso esala biso bien na loba yango eza meilleure façon ya kosoutenir belle vie to soutenir mpe linda oyo aye kati na biso amonaki en tout cas ayaki film etalamaki totala ye toconsommer mpo bavoisin babi baotala ye te biso vraiment fo tolakisaki oui biso totala ye fo tolakisaki linda tokotala ye vraiment bien makasi donc toke toconsommer film oyo makasi toconsommer yango jusqu'à esala bien tobeta na baka wana ko tobeta na baka wana bandeko na ngai linda lelo afingami pour jouer na Belle Vie TV mais en réalité vidéo ni o asalaki azalaki da mutu mu bazaki na posa kozala pembe na Belle Vie abande ko sentir ki aloba ngo bomonaki vidéo na tshela ebino ki Belle Vie aza bosseuse siko tellement que linda pe azala ba vision ando sepela vraiment azala pembe na Belle Vie mais bampêche ne ezalaka bazokanga ye bazosala boye moya osa autre mise à quitter mais lelo opportunité monani balobi opportunité nyonso bakangaka yango batika yango te alors linda saisir opportunité na pas Belle Vie abi jamais atika jamais ye mo penda sentir po biso toza batu monte to tindaka batu baya koloba baya kokumisa to tshele miko toza na temps te mais en réalité linda sentir ye moko na kati ya bela production ta ninga ko joie sentir tiazo koma pa ta sentir na moni ba vidéo moko ezoko circuler wana ba taki sou linda makasi ba le avait un grand makabebele en tout cas famille bota bo banga te na wayela bino parce que linda niveau azo fingama en tout cas il faut to ya pour ko défendre ye biso pena photo za na poto défendre linda la nyonso to kena bango tina ti to ana choite pona lo bango nyonso Michou alongaka pa dinana bo sepelaka bo betaka maboko bo lui Michou montaselaka Michou be Michou azalaka ti ya linda pourquoi et puis linda yé na Belle Vie TV ta libéra ko nganza manate ayi osa film na okenda ki sa ba film place msusu pourquoi tout ça pour la nini ena boy mwana batamuki pourquoi boy mitema mabe na bino ba mama mikolo bon pena bo vandela linda bo ba mama mikolo na moni niveau bo sa be mission bo vandeli na la zone na TikTok en passaka abondi na mona ki on mena ya to ya penza to défendre linda ki to côté da suka to défendre parce que a ça talent na c'est normal en tout cas merci beaucoup tonton Vini a longo linda loboko linda bi o longo linga
Ma tête est dans la film, to consommer, to liker, to partager vidéo, comme ça, la bien famille Bota. Merci beaucoup, en tout cas, naika koloba, to quand la deuxième partie, totale, to consommer, et ils allaient bien ma cassi, to zala dans ma film, vraiment, la tiki on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.